bandeko congolais na banzi bino moko bouti kolanda oyo ata soki balobi ete ozali mutu moko ata okenda na kelasi te mais tant ozali komona ba makambo ya boye oza koyeba ndenge nini ko qualifier mutu oyo azali komi benga soi-disant pasteur o biso tozali ko benga yeke pasteur Tchoko bandeko oyebi toko yebisa bino loko moko bato mingi bakomi ko profiter na faiblesse ya ba peuple congolais mosusu oyo ba cerveau na bango ezali faible oyo sikoyo alingia profiter lokola yebi ete ba combattant basali mwa lisanga na bango alingia mi bimela pasteur na côté ya ba combattant po aluka pendenga kolia mwa balar na ye aza koloba ayebi ba sekele ba makambu ya mboka yo yebi ba sekele makambu ya mboka Congo mais ngana ko yebisa o ke yebi eloko te parce que naza komona ka ko yebi eloko te po histoire même ya Joseph Kabila na makambo za koloba ya Uganda oyo lobaki na monika ke oyebi eloko te ozali mutu moko oyo ke ozali koyoka yoka kaka ba makambu yango ozali koloba loba tanga kotala tala mutu amayele soka za koloba na misu na etango za kotala zo yebaka mutu aza mayele mais ye siko zo kokanisa ete ko apprendre langue pe kolanda ba mindele na sima ndenge tobengaka yango malanda ngombe kolanda ka ba mindele na sima kotambola na mindele ya moni yango neti fin final alors que ndenga zawana tango biso tozali ko étudier tozo komona ete c'est un pasteur oyoke ayebi na epe rien parce que histoire nyonso to azo kopesa na makambo ya Congo ezolakisa kaka mutu moko aza kotatone ezali mawa pe pasi bandeko jusqu'à présent po tolakisa bino ke aza pasteur moko ye moko ami bamba ki titre ki pasteur parce que comment un pasteur aza koyeba te que Jésus interdit que mutu soka aza ko gêner jamais ata moto aza na pembeni na yeba ezala likambo moko ya secret entre moto aza ko gêner ye na Nzambe mais pasteur ayebi yango te pasteur azali même ko se vanter devant une caméra pour na koloba ete ah non na gêné 30 jours sans kolia pour na mboka na ngai soki na yebisi yo bongo est-ce que kondima yo kanana azoko loba ngo liboso ya caméra est-ce que wana sikola miso Nzambe jeune wana eza exaucé to jeune wana eza déjà bafoué catégoriquement devant Nzambe bandeko tango mosusu bato bakoloba ite mais tango mokolo nini pasteur alobaki yango papa Botamba tiela biso bilili wana botala ndenge pasteur azali ko se vanter devant une caméra pour na koloba ite soki na yebisi yo eke nasali 3 mois nasali 1 mois sans kolia pe nazali ko bondela pona mboka na ngai eske kondima eske ezalaka soki oza kosala jeune il faut loba soki po kangi nzala il faut lobaka et pour lobi yango api liboso caméra tala botika ko distraire bato bino tout botika ko distraire bato sombaka ba produit na pakola kaka ela kaka ndenge zo telela wana mais tikande botika ndeko distraire ba peuple congolais bino nyonso boza ba comédien ba aventurier papa Botamba chela biso na nubabilili wana et bongo bato ba mona ndenge nini un pasteur comédien pasteur Tchoko ndenge nini alingi ko distraire bato yakanisi ba peuple congolais bazali bazoba yakanisi influence ya ko yana mwa ordinateur na libosona pona ko vanda zui mwa mapeka matisi neti ko kwa ngembo aza pe ko loba banini orgueil moko ezanga tina mutu aza série ya ko pakola produit ya ko tela boyete alors yo mutu pasteur oza ko tela boy bana na ya mibali soki babandi ko pakola produit conseil nino ko pesa bango parce que mobali ya bongi ya ko pakola produit te mobali ko sukola na mwa savon na bongi si poso ya nzoto mais balobi tenge mobali o tela neti ba pasteur ya boy ezali pasi pe ma papa Botamba c'est la biso ba bilili wana e bongo sima tozonga na ma solo na biso so na biso que ça fait 30 jours nazo lia te nazo prier ka pona kongondi kitoko tokomi na fin ya émission na biso merci na bino moto zai so na biso que ça fait 30 jours nazo lia te nazo prier ka pona kongondi
Kitoko. Tokomi na fin ya émission na biso. Merci na bino moto zai. So na biso que ça fait 30 jours nazo liate nazo prier ka pona Kongo ndi. Kitoko. Tokomi na fin ya émission na biso. Merci na bino moto zai. Alors, bandeko bino moko bouti komona. Bouti komona réaction, il y a un pasteur, soi-disant pasteur, mais biso de monier gaza pasteur, c'est quelqu'un qui veut chercher sa vie. Au départ, il y a ba faible pour na konukandenge ni na kobenda bango pili subambongo. Parce que soko tangi na Bible, ezalaki mukolo moko, moto moko azali koloba ete, aza ko bondele pa Nzambe, Nzambe talanga na bondelaka yo 2 fois par jour. Na bondelaka yo mikolo nyonso na pesaka mabonza na salaka boye moto wana aza koloba na ndenge ya orgueil. Après na suka na yango asisi alobi amen. Mais moto mosusu ya alobi Nzambe talangai moto ya pasi, talangai moto ya masumu, naza kutu na posa te ya kotombola elongi mpona kotala likolo kofungola miso, tala ndenge nazali ya moto ya mawa, nazali moto ya masumu, nazali moto mabe na ye olimbisa ngai na mabe na ngai bo asengi molimbisi na kati na solo. Pe Jésus azali kotuna na bato mibale nani oyo losambo na ye Nzambe ayoki yango. Mais ezali moto oyo ayaki komikitisa. Ezali moto te oyo alobi ete tala ngai na limbisaka bato, tala ngai na salaka boye. Biloko yango yango ndenge pasteur o asali. Yo moto moboko olobake. Soki na édition na sali 1 mois sans kolia ko bondela pona mboka nanga Kongo gondima. Est-ce que zalaka? Alors et loko wana oya sali. Et fait nango siko na miso Nzambe zanini. Pona ko yebisa bino ete tala ba comédien ba komi bango nyonso. Et puis bandeko na ko yebisa bino loko moko. Oyebi ba pasteur ya boyoko, soi-disant pasteur batu ya boyoko, soki bolandeli histoire na ye malamu na Congo, azalaka espoir mila batu bambongo. Asala ba makambo tango musu pa sentanga ba fille. Lelo ya na poto azako linga kolatisa batu ke. Yo kanisi penza tala. Nazo yebisa bino ya solo ba peuple congolais. Après avoir kozwa ba image to décortiquer yango totali. Donc azali penza na alignement oya bato baza ba escroc ya kin. Aza penza vrai escroc penza ya kin, aza na kati ya ligne ya bato wana. Tozo yebisa bino tozo constater mais tozo loba vérité. Zwa kaka nini bandaka kotala, banda ko examiner ndenge aza koloba. Bo examiner même ba geste na ye ya koseka, na ndenge ya koloba. Na makambo sala, c'est un escroc tout à fait. Bon landa costume wana latite. Ba costume ngo pe soko tali ndenge lati costume ngo mona tam susuke. Eza costume ngo zio ngo na crédit, akomi ko ya ko sele lango. Kobetela ngo kotombela la ma peka liboso ya caméra. Vraiment ezali pas si mawa. Yango tozali ko yebisa bino peuple congolais. Yo mo tozali ko loba ete bozali ko loba boye pona pasteur oyo to lobby ezali vraie vérité. Alors ndeko komona na motema pasteur pour être vérité na biso ko tikala na nga vérité. Ça ce n'est pas un pasteur, ça c'est un escroc tout à fait. Ba geste na ye makambo na ye elobi na ye esekeli na ye aza penza na kati ya alignement ya ba escroc wana penza tolobi yango toke tout droit au but tokosite mais tolobi ya solo c'est un escroc tout à fait. Maman Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge olobi en tout cas tata oyo azali penza escroc bondo penza ye akoki ko influencer biso atane eloko moko te. Na koloba kaka pona ndeko alobi ete biso tozali wana kaka soki moto afingi soki bango alobi bien soki bango ba fingi Joseph Kabila balobi likambo ya mabe pona Joseph Kabila alors biso il faut tozala to dansuka mendeko omoni ke ezola kisape éducation oyo bozali na yango yoka moto mobimba na kati na makomi na alobi ete bino bozaka kana soki to fingi Joseph Kabila bino boda suki me ndeko donc bino moko boyebaka makambo nini bosalaka ndenge bofingaka bato ozoyoka soki tofingi Joseph Kabila bango ba donc omoni tenge babiloko mosusu ba déclaration mosusu bosalaka ko emonisaka penza bozoba na bino ndeko yoko ya kaka ubio ke yo futi mbongo na yo na télé café ou bien na cyber café
pona koya kokoma kaka makambo kofinga kaka bato bandeko yango naza komona ko bamakambo bozali kosala ya kokendaka na bainternet kofinga kaka bakonzi ya Kongo kokoma n'importe quoi epesi bakongole ebele libabe na poto yango nomoni tala ndenge bakomi kotelengana bakongole ebele soko tali bango ebele babeteli soko tali ko tala bandeko oyebi crise économique oyo ebeti na mokili oyo olie crise économique yango emonisamaka ta na babilongi ya bamindele tomona ete crise économique ndenge ebeti mindele mpenza efrape bango mais non crise économique yango ekomi komonisama nde na babilongi ya bakongole bandeko okotala kongole mosusu aza na poto ya bandeko tali elongi ondire moto azali mpenza na kati ya mboka kote ya tiela kuna na bamboka ya kati kokamo bandeko okomona elongi moto mosusu aza na poto ma elongi ekauki bikebuke bimisi mwa bamisisa ya mike mike oza komituna yango moto aza na poto to aza na kati ya mboka poto ekoti confusion ndenge frère Patrice ayemba ete mokili ekoti na kati na église ekomi na kati na mokili ndenge mpe tozali komona poto bato ya Congo bakomi ondenge bazalaka na poto bato ya poto bakomi ondenge bazalaka na Afrique soki lelo otali ata baimage ya bakongolais surtout bajeune fille okomona jeune fille na kati ya Congo nzoto kitoko nzoto mpe vanda aza kobongisa nzoto na ye mais okomona moto mosusu na kati ya poto otali ye boye oza kondima te bandeko mokolo mosusu tokotiela bino babilili ezalaka na bamarshe ya bakombatant tosi toremarka mama moko boye ezalaka mokuse alataka mpe maneti mama yango toyebi teke mama yango ntango mosusu awutaka na Belgique ubeni natiaka mpe suki ya bameshe boye bandeko soko otali mama wana ko okomona mpe aza kofinga Kabila aza kofinga bakonzi ya Kongo mais soko otali ye ondire moto azali mpenza na bamboko ya kati ya bandundu kuna oyo esika bavillageoise oyo bakende kotimola mayebo na kati ya zamba me bandeko binoko bosalaka nde mosala ya punda boyebaka yango eko biloko bino bosalaka tomonaka bino kaka bozali pamba po riposte na biso tolobi to riposte soki tolobi to riposte bandeko na banzi na bamisusu ko bakotika misala ya kikombata me eloko tokoyebisa bino ntango bino bofingaka bato seke bozalaka consciente na yango po ntango biso toripostaka boza koloba ete kofinga eza mabe alors ntango boyebaka ke kofinga eza mabe pourkui bino bozwaka ta ya kokende kofinga bakonzi ya Congo kofinga bakonzi ya Congo boyebi teke bazali baresponsable bazali kosala nyonso mpo na mboka bamakambo bazali kosala lelo bino na deuxième république bokokaki yango wana tolobi boyeba ete mboka na biso wana ezali mboka moko oyo ete bamaseki oyo bozali kosala nzambe ya kokonfondre bino bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona koyebisa bino mokolo ya lelo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango nini oyo tobombeli bino na oyo etali Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci